Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Na méditation na biso na tongo na lelo poto na partage to kubondela nzambe to pambolio to kumisio nzambe na bo moyo asala lola na mokili oyo atindela biso liloba na ye ekangoli biso liloba na ye yango nde Yesu Masia nzambe na bo moyo yango to sengi na Yesu Masia ozala sima liloba na opona kokokisa maloba ya moto komema kufa kasi maloba na yo komema bo moyo. Saint-Esprit soit contrôle du début à la fin. To baby Seigneur so ozali ko confesser kombo à Seigneur Jésus-Christ na kombo na Yesu Masia. To élever standard ya croix ya Golgotha na Seigneur Jésus comme un signe de victoire. Pambola moko na moko kulanda partage na kombo na Yesu to bondeli bongo. Amen. Shalom lisusu mes bien-aimés dans le Seigneur na méditation na biso na tongo na lelo poto kota na partage to kokende wana place to sukaki. Tosukaki bongo wapi tosukaki na mukanda ya Genèse tosukaki na Genèse chapitre 38 na verset 1 toza kotanga bongo na kombo na Yesu. À cette époque Juda quitta ses frères et se rendit à Adullam chez un nommé Ira. Là il aperçut la fille d'une certaine Shua, un Cananéen. Il en fit sa femme. De son union avec lui, elle devient enceinte et il mit au monde un fils que Juda appela Er. Cette femme eut un autre fils, elle l'appela Onan, puis un autre encore qu'elle appela Shelah. Juda était à Kézib au moment de cette naissance. Juda maria son fils aîné et a une femme nommée Tamar. Maria. Oui. Non, je reprends mes bien-aimés. Juda maria son fils aîné, Er, à une femme nommée Tamar. Er déplut tellement au Seigneur que celui-ci le fit mourir. Alors Juda dit à Onan, tu connais ton devoir de proche parent du mort. Tu dois donner une descendance à ton frère, épouse donc sa veuve. Mais Onan savait que l'enfant ne serait pas considéré comme le sien. C'est pourquoi chaque fois qu'il avait des rapports avec sa belle-sœur, il laissait tomber sa sémence à terre pour ne pas donner d'enfant à son frère. Cette conduite déplut au Seigneur, le fit mourir lui aussi. Juda dit alors à sa belle-fille Tamar, puisque tu es veuve, va habiter chez ton père en attendant que mon fils Shelah soit devenu adulte. Il se disait en effet, il ne faut pas que Shelah meure lui aussi, comme ses frères. Tamar s'en alla donc habiter chez son père. Alléluia. Awa tozo mona lisolo ya mwana moko ya Jacob, mwana na ye na kombo ya Juda. Juda akomaki na époque oyo akitaki ba frère na ye akenai kovana na mboka moko quelque part na pembeni kaka ya Kana, et puis kokoma na mboka wana abalaki mwasi moko ya mboka wana, et puis babotaki mwana moko komona ezalaki Er wana abali mwasi moko peka ya mboka wana komona ye Tamar tango azuize Tamar tango bavandi na Juda azalaki makambo mabe balobi nzambe abomaki ye. Ndeko langa bino tozaka na langage musu ya kolobake bato mabe baumela koleka bata malamu. Awa tomoni na Bible makambo mabe tellement elekaki nzamba longoli mutu na mokili. Surtout toko beta sete na ba jeune alelo bakomo sala makambo moko ya mabe oyo penza bazo kufa jeune pona nini okomona ba jeune alelo bakomi na badiamba, bakomi na ba drogue, bakomi na koyiba, bakomi na bakuluna tango akokende kuna akutani na likama to masase bandai ko beta ezuye akufi. Ba jeune alelo baza ko sacrifier ba vie na bango moko tala oyo pa kufaki elenge akufaki elenge parce que a sacrifier ki vie na ye moko akotisa ki vie na ye na makambo ya mabe. Ba jeune lelo bakotisi vie na bango na masanga na basi ba misusu bakeko kuta na ba maladie incurable bakeko kufa na ba VIH. Alléluia. Balobi a makambo elekaki mabe elobi sikoyo
nani papa na bango alobi Jida alobi lokola alobi na frère oyo alandaki alobi lokola ndeko na yo akufi yo il faut sala tout opesa semence na mwasi oyo po mwasi abota mwana pona opesa descendance na ndeko na yo mais ndeko leki ya Jida pe azalaki leki ya azalaki na motema mabe mwana ya Jida wa mususu azalaki na motema mabe alobi ngana ke no botisa eske bana ngo ba ozayanga et comme soki akei bakutana na mwasi wana azwi ba semence na ya bana mibala bwaki na se bino mutu bolobaka ke o capote eza malamu nga mutu na lobi te balobi vérité il faut l'obama parce que Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Ba semence ya ye mona mobala soko bwaka ngona se yo mutu lobaka ote capote eza mabe eza nango bien oza ko protéger na capote oui oza ko protéger na maladie mais ozo protéger molimo na yo te soki mutu ana za misala mabe atako bokei na capote ma semence wana motoki na bino ese kangamaki bokomaki déjà mutu moko tala awa yazo bwaka ba semence na se asali pe mabe te pona selon biso batamokili mais nzamba pinir ye likola likambo wana sévèrement nzamba pinir ye parce que nzambe asala eloko nyonso na tina pe asala eloko nyonso apesa ngo importance yango ba côté mususu na kene ko mona ba sœur moko pasteur moko azotea sœur moko azosala témoignage toyoka kaka ba bi oyo ko édifier biso na ye ko zonga na makambo lobaki alobi tango akufaki akene ko mona basi oyo balobaka mibali babwaka ka libanda balobi nga ba semence tanga nazo bwaka ngo libanda nzoka nde kuna ezalaki bana mobimba oyo ya banda ko bwaka akendaki pe un peu plus loin alobi ke ba makambo ya kosenga ba naissance désirable il faut kosenga ra nzambe parce que liloba nzambe ko zonga te sa esala musala alobi bokende multipliez-vous et remplissez la terre ndenge nini yo ko boya mitindo na nzambe makambo wana biso nyonso to sala yango ezali masumu na misu na nzambe parce que awa to moni ngamu to nalobi te nzambe abomi moto mobimba boko beza ancien testament non Yesu masi abaki ko abolir eloko moko ta yende ko accomplir bien-aimé dans le Seigneur balobi awa nzambe abomaki ye poazo ko bwaka ba semence libanda bongo papa na nga yo mutoki na tromper mama libanda oloba ke olata ka capote bongo yo mama na nga yo mutomela ka ba pilili oloba pozo azemite ozo mela pilili pozo azemite bien sûr mais ko zo pe sida okoki zo pe ba maladie belé o ezali transmit sexuellement okoko zo pe makambo ebele yango ka tina nzamba ko yebisa biso bala mwasi na yo linga mwasi na yo soki nzamba pesi bino bana 14 ye moko apesa ka provision ye moko apesa makambo nyonso ngana oloba na tina ke tala awa ndenge nzambe aza ko pinir moto abomi moto po moto azo bwaka ba semence na ye libanda parce que nzambe alobaki semence wana ebota apesa moto semence wana po se multiplier total kutu batu mususu bakena ko bota bane belé babalaki basi mususu ba kutu bakufite mais oyo azo bwaka semence na ye libanda eza lokolo ozo bwaka oyo nzambe na mabele o bwaka ngona capote ali bozwi semence ya boke ko bwaka ngona fulu yango zo mona bata misala mabe baza ko pesa bato bazo sana ba hotel mbongo pokaka ba lokota ba semence wana bo bwaka ka pona bango eza trop important ndeko nanga yeba ke muta musala mabe aza ko pesa ba mbongo tozo zwa témoignage na ba hotel basi oyo basalaka na ba hotel balokota même ba papier mouchoir oyo bilenge basi baza kopangusa na yango oyo bilenge mibali baza kopangusa na yango après avoir kosala ba makambo na bango yibango baza nango besoin bien aimé dans le Seigneur pona bakende kosala misala na bango yango monaka mutu musu akepa nganga zwi mwana ta musu ba semence oyo tika na kati na capote ba semence oyo papa yo bwakaka na mabele ata na kati ya ndako na yo ba semence mususu yo zo bwaki no na dra mama ote ngani yusu ko bota te na za ba période na nga mabe c'est quand nzambe lo banzambe pesa na bato nanu bazo bota te basi yo baza ko lela ngai kanganga nanu ou bien calculer mikolo na yo na papa boza la discipliner olobike nga à partir ba le 14 à partir na zaka na ovulation papa na boyi semence na yo à partir ya mikolo oyo pona to yeba na biso
Kosa la naissance est désirable. Papa peut soit ko banga nzambe a koto ça parce que ça na okaka mikolo 4 to 5 jours il y a ovulation akokipe kozela akokipe ko kene voyage un jour. Alléluia. Oyo ngate ezali Bible mutelobi nzambe a frappa qui est na mort. Sheila akufaki. Après papa na bango alobaki Jida lobi na belle-sœur na ya lobi kende okene non vande pas ba parents na yo. Bana nga mibale de ya basi bakufi mibale na onzo kande zaki faute ya Tamar te. Yango bien aimé dans le Seigneur. Tamso kufela ra mibale za faute na ote. Mibali wana bango moko ba comportement na bango. Lelo ba pesa okombo akufela ka mibali. Nzoka nde okufela mibali te za mibali wana bango moko ba comportement na bango. Yondo ke na ko tomber na libota wana. Alléluia. Mibali wana bakufi na ndenge na bango moko. Bino pe ba belle famille bo beta kabasi. Oh ye mutaboma mwana biso ya koboma mwana bino moko soka bani ko mela drogue atika kate. Mwana bino moko kindumba ya kolinga basi libanda atika kate. Siko abomi mwana bino na nini. Botala pe comportement na ye. Tamso akendai ko simba bakisi na ye mwasi abataza innocente awa. Alléluia. Siko papa bokilo lobi kende nanu et pas ba parents na yo. Ozela oya misatu soki akoli akoyi kopesa yo ba semence obota mwana nzoka ne balobaki bongo basaki na kubanga babi mwasi wana aza mobomi ya bato aya kobomela nsu mwana nga moko atikali awa moyen ezate bazongisaki Tamar tokei. Après un certain temps, la fille de Shua, femme de Jida, mourit. Quand la période du deuil fut terminée, Jida s'est rendu à Tamna avec son ami Ima Aboulam pour voir ceux qui tondaient ses moutons. Lorsque Tamar apprit que son beau-père allait à Timna pour tondre ses moutons, elle quitta ses habits de veuve, se couvrir le visage d'un voile et elle alla s'asseoir à l'entrée d'Anaïm, qui est sur les lieux du Timna. En effet, elle s'était rendue compte que Sheila s'était devenue adulte, mais qu'elle ne lui l'avait pas été donnée pour femme. Jida vit Tamar et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait voilé son visage, ne sachant pas que c'était la belle fille. Il se dirigea vers elle au bout du chemin et lui dit: laisse-moi venir avec toi, que me donneras-tu pour cela? Répondit-il: je t'enverrai un chevreau de mon troupeau, dit-il. Elle répliqua: oui, mais donne-moi un gage. En attendant, quel gage veux-tu? Demandait-il. Elle répondit: ton cachet personnel avec son cordon et le bâton que tu tiens. Alléluia. Bande konangai, belle fille ya Jida place akenda ke papa parana amoni ke le caché la paix akoli. Mais ba pesi ete pona libala. Ya lobite ayoki ke bokilo na ye ya mwasi akufaki. Jida atikali ye moko ye pa komi veuf. Alobi nga pe veuve, ye veuf, moi na akoli ali ko pesa ngate. Balobi Tamara se déguisaki, avoila ki face na ye lokola ndumba. Biso toyoka ki bandumba nde batika ba suki tina se. Bandumba nde batika maquillage babi. Jida akanisa ki Tamara aza ndumba parce que Tamara kangaki elongi na ye. Donc na mboka na d'époque wana bandumba soki na comprendre bien babandaki ko bomba bilongi na bango. Donc bazaki na façon moko ya kobomba bilongi na bango po ba reconnaître bango te ke baza ndumba parce que badai ko banga kosala ki ndumba na miswa bato. Peut kuna ezaki balou ezaki makasi. Siko il faut ça ba ko reconnaître bandumba ba voiler longi bombi elongi bobimi na ye kaka sans oyeba ye. Donc ce que yebi po okono laksa ye pa ya bato. Donc bazaki na système wana. Jida pe lokola koma ki veuf azaki susu na mwasi te akenaki kozwa belle fille na ye lokola mwasi nzoka nde ya yeba kite siko belle fille na ye lobi okofuta nga nini en retour ya lobi na kopesa yo mouton na kopesa yo boabite il faut tikela nge lembo moko pesa nga baton na yo na eloko na yo lataka donc signe moko yo lataka eza ko caché na yo soki ba yebi yo eza yo pesa nga yango po mukolo ya likambo yango
ce que foutinga te na kanga biloko oyo yepe Jida lokwa saki na besoin ya mwasi apesa ki biloko wana. Alléluia. Toko yeba na prochainement makambu nini oyo kokomela Jida, makambu nini oyo kokomela Tamar oyo ezali belle fille na ye. Bande konanga yo muto vanda ono milela kababenga yo obomaka mibali osambela nzambe okoma komi kondane yo moko fo ezanga na za kandoki po mibali nyonso na linga bakufaka, mibali nyonso na lingaka ndeko nanga mitala basi musu bakondana ba botaka te nzoka nde mobali mutabotaka te. Basi mingi bakoma na bakipabilité ya makambo bango basali te omona nga na botaka te. Nzambe pa pesa ba médecin mayele pe ya koyeba babi toute autorité vient de Dieu. Boke na ko sa examen botala bokoma boyo mobali mutabotaka te mais yo ba famille basi bafinga yo ndeko nanga so mo likambo moko ezoya te na vina okobebisa na moral na yo te luka Seigneur. Rebeka tanga banayi kobota te balukaki Nzambe ye na mobali na ye tango pe azwaki zemi amoni ke bacoup de pied ezopesama na libumu na ye alukaki ka Nzambe. Il faut oluka Nzambe atali we lati nzoto telema liboso na kombo na Yesu. Alléluia. Alléluia bakozonga sima. Alléluia. Ekolongwa. Alléluia. Nzamba pambola bino tokutani lisusu. Nzamba pambola bino boyoki. Alléluia. Nzamba zo penza lokumu. Soki mikakata leki vanda na kiti ya kimia belela Yesu Masia akopesa réponse.